breaking news, on dirait qu'il y a Massi Palaiso. Ah, tout ça, Massi, tout ça qui est en direction, il y a les hélices. Après, tu as Orsay, dans les guichets. Alors, Basangwa Congo, Bobo Messeni, ils allaient à Koyinda, Nandenge ke na ah tout ça na Massi place à Kitoko vraiment aux hommes nandé batongi ba direction nyonso place Mandela pe yangoyo Massi na rond-point Massi à aux hommes nandenge ali mais toujours la Sabino Massi te mais toujours Sabino ba information ya mboka eza koyinda na Kinshasa lobby na aéroport international bakangi leki ya Matata Mponyo na aéroport à Kinshasa avec 25 millions de dollars. Scandale monene salami na Kinshasa. Leki ya Matata Mponyo avec 25 millions de dollars. Nangonga o na Kinshasa. Bazo futa batute. Mbongo élection ezate. Batu bakendaka classe bourse ezate. Courant ezate, électricité ezate. Mais batu cinquantenaire ouais, cinquantenaire ezawana mais franco tozana na vola donc azopese là na yite mais franco sokolo ba mususu ya cinquantenaire na centre ba fongoli cinquantenaire to kanisa yeke ba konze ba bima lisusu te pour que se faire soigner na Europe ou en Afrique du Sud. Alors tellement ba konze ba bima lisusu nous on ne comprend plus. Cinquantenaire ça sert à quoi? Si le peuple congolais ne peut pas satisfaire ba se faire soigner na cinquantenaire, moi je ne vois pas l'utilité ya cinquantenaire. Vraiment. Voilà. Donc wana mère franco bomondi elongi na ye ndenge moko na mère nanga po ya landi mama na sima mama songo Ernest. Donc tolobi ete scandale monene scandale salami na Kinshasa na aéroport wana Matata Mponyo leki na ye abimi na 25 millions de dollars. Alors na côté États-Unis donc Periolo alobi après Kanyama oyo bakangi ba gelé ba voir na ye biloko na ye ekozala Kabila Robert Wakengo Boshab Matata Mende pe ordre wana ekozala ordre ndenge bakokanga bango pe kokenda bango na CPI. Alors combattant toyebake le 19 décembre 2016 Kabila na système na tout bakozwa fimbu donc o ezali garaté ya Congo. Donc tout le monde qui était Kabila na système na ye, il faut bakende le 19 décembre 2016 na minuit, sinon bakozwa fimbu chicote. Alors basangwa Congo na banda kuna bino bobanga te don peliero asa lobiango ke États-Unis bakotika Kabila te na système na ye. Pourquoi Kabila veut un chaos au Congo? En sachant qu'il sera perdant na Mama Solonio surtout. Allô ma titi, naza en pleine breaking news après l'émission. Na évité soko ko benga dans 10 minutes. Benga dans 10 minutes ou bien so na 6 na benga. Merci. Alors tout le monde a payé 1000 azo sa musa na ye par contravention. Bazo contrôler donc zo sala musa na bango. Alors tout le monde qui était proverbe 30-30 très sollicité. Londres DG Sequoia Paris Aroquoia Peli Susu makambozo le na internet et sengeli boye ba bondi me la proverbe azali mutu alinga la vérité soka pour approcher yo ateyo sang malam abondelo yamba Yesu oyoki te akoexposer misala na yo ndenge Bible zoloba na Ephésiens 5 10 à 11 le bima na milieu na bango peut exposer misala na bango mabe. Alors tu éviter pourquoi Kabila aligni KO tout en sachant que il sera perdant ce qui a lobby à Bundi Saba Congolais. Kati Kalanga, reconnu comme membre de la vraie société civile partout en RDC, Zoka Azalaka infiltré, V Moutuya PPRD ou Joseph Kabila Atindaye a infiltré société civile, agent à double à société civile, Peli Susu Azali vice-gouverneur à Gombe, Azwa poste, il y a directrice, il y a Kadeko par quota local membre à PPRD. Donc, si Koyo Mokile que Kati Katanga, agent PPRD, la coordonnatrice de la société civile, va-t-elle encore continuer à rouler l'opposition dans la farine? Les alliés opposition, ce qu'on a ndengene ya koiko sala
pour na kotelemela bato lokola bakati oyo. Alors toza toujours na breaking news basango ya Congo na bandako na bino. Tozoyebisa Kabila, ne glissez pas car ceux qui glissent finissent toujours par tomber. Kabila na système ne mobimba bo glissete parce que bateau ba glissaka ba finissaka par kokoya. Justice ya Kabila etali ekateli Katumbi amina ye 3 ans en prison. Bon, lokola ba kateli Katumbi 3 ans en prison, total à ceux qui a rekota prison pe mu colonie. Donc le 19 décembre na minuit, Kabila doit dégager, sinon a besoin fimbo. Breaking news, Basanwa Congo, les Ali Bongo, proverbe 30-30, Nanzela, il y a autoroute et tout Kende, Nanzela, il y a Orsay et puis Tokende les Ilis. Tous en autoroute A10, oui, la Suisse, Lyon, partout donc. Dans le sud, il y a France, vous avez les Bourges, Orsay, tout. Donc, tous Ali Bongo, pour jouer mon pépé, pour ça, les Lanzambe, Awa, Aouti, Palaiso, na Oge la Coco. Baby Coco, Oyo, avant de Awa, Moka Moulaï, mais Alobaka qui Congo, Peso qui est malade. Donc, Bassangwa Congo, na Bamboka Nabino, les Ali Bongo, Masolo, il y a proverbe 30-30 na Bana diaspora. Donc, Tolobaki était Bana Congo, totalement. Biso ba combattant to organiser combat biso mogo to tiambongo poto ye ba organiser soulèvement populaire na Kinshasa parce que ceux qui to landi ba politicien à Kinshasa et loko mogo osala mate po mingi na kati na bango baza ba agent double bazolia na mesa ba Rwandais bazolia na mesa ya bana Congo. Or soko zolia na mesa ba Rwandais ozana fourchette à moulaïté okoleka na poison. Breaking news, on dirait qu'il y a Nzela ya aussi avec proverbe 30-30. Breaking news. Eza rohinda ne mwana nsemi batebele balongwe na groupe politique na ye na mouvement ne politique balobi aza na manque à vision politique mais aza ko se distinguer na vagabondage politique pe na corruption. Ne mwana nsemi aza ko se distinguer na vagabondage politique pe na corruption. Yango na bato ebele balongwe na musala oyo azosala balongwe na ba parti politique na epo balobi mu Congo a se comportaka bongo te. Breaking news Basanwa Congo ezali bongo proverbe 30-30. Bande ko balandi breaking news to lokola toyebi vérité ya tata oyo lioko le soi-disant apôtre toyebi siko ke aza mutu alokuta pe aza mutu ya ekobo pe azotambola na kofinga pe kosambwisa bandimi etikali sikoyo totonga ye te toyokele mawa to intercede mpo na ye nzambe akutana na ye alongole milimo ya kimbikudi milimo ya kindoki milimo ya kofinga ya koeskroke ya lokuta ya songisongi akutana na nzambe atémoigner ya solo parce que banzembo oyo azoyemba azosalela yango te seke aza envoûté. Donc na kosepela mingi tosi toyebi bisala na ye toyebi bizaleli ya mabe bato a Paris nyonso bayebi yango bato bavanda na ye bayebi bato a Kinshasa bayebi ke asimbaka kisi l'air azaka musicien ayela biso kisi wana to intercede bo na ye ayamba Yesu asalela banzembo oyo mokolo Yesu akokufa okokende wapi libala yo vanda bapesa mbongo te okokende wapi entre temps ye moko azosalela misala ya nzembo wana te. Donc dossier na to clore yango to intercede po azape ndeko na biso nga nazoki te ebele ya kosolola na ye me ye moko alingaki ekoma ndenge wana me tant que mutu na nzambe nakoki kotika ebongo te nazosenga na bana na nzambe to intercede mpo na ye mpo bible elobi tobondela soki mutu akangami na milimo mabe peut-être nzambe akoki kotouche azonga na kote na biso. Ce n'est pas encore trop tard. Breaking news. Tala baninga ba 5 chantiers na bango nde ezosalama bazokata nzela bazobongisa oya biso 5 chantiers slogan balobela yango sute modernité pe ekoma nango ka ba slogan mbongo ya Congo nyonso ezokende tonga Rwanda, Burundi, Uganda biso mo ba congolais même courant même nzela ya pamba ya kitoko toza nango te. Tala baninga bazo travailler na butu na moi pona kobongisa nzela pe mboka na bango za malamu. Vraiment ba konsila biso bayaka na poto ba kopiaka makambo oyo basalela mosala biso office de route et comment nango office de trou pe office de femmes baza champion
ya Kindumba ke champion ya kosala musala ya kobongisa mboka. Breaking news. Ba gouverneur, chef gouverneur azo bongisa commune na. Ba mona ata mairie news il faut se battre pour la prochaine élection ba élire maire. Bon ya biso ba bourgmestre sala. Ya biso musala osoma bandako. Soko komi bourgmestre osomi bandako bali basi ebele musala ki bourgmestre ngwana. Même bateau ba votaki yo oza sous na souci na bango te. Ezama breaking news to komi vraiment na les élites esikato aussi ça breaking news na biso to zali na sango ya suka ya kosukisa breaking news alelo ezo biso Bible ezali très clair batu ya mabe tokoyeba bango kaka na misala na bango. Bible eza très clair que mutu na mabe mutu na masumu tokoyeba ye na misala na ye. Alors Petit Rossi Nzembo oyo Wankovia asaleli Papa Wembe Kumani elaksi vrai face ya 4 koraman kazali commerçant oyo aza motema mawate oyo asaleli Nzembo wana kaka po akotisa mbongo na mabanga aza na mawate. Alors bato ebele bazo critiquer que Nzembo wana ezali sans mawa, mais c'est clair mututu azanga mawa akoki ko forcer face na ya koma mawate. Donc face ya mutu azanga mawa akotikala mutu azanga mawa parce que Wankovia azali kaka mawa azanga kaka mawate azanga boule azanga création vie na ye mobimba azali kaka ko donker ko critiquer ko yekola ko somba ba DVD ya baninga batala ndenge nini balati. Donc banda kutu atika makambo ba bubu azali ko donker ndenge ni King Kester ndenge ni bokulu azali ko lata. Mais awa bango bakei ekomeli mawa yango moni sans idéologie aki kozwa blouson oyo bokulu akufaki nango yepe asombi asala nango clip. Et pourtant Papa Wemba lera yembelaki Kester Nzembo atikala kozwa jamais pièce à Kester alata akreaki na ndenge na ye. Eza malamu mutu na mutu azala na idéologie na ye akréer ba makambo na ye ke kozala malanda ngombe kolandaka batu ezo sopa ezo sala bien te. Alors na breaking news alelo tolobaki ete eza koyinda na niveau ya aéroport ya Njili esika wapi ndeko ya Matata Mponyo leki na ye bakangi na 25 millions entre temps 25 millions de dollars entre temps na Congo bana bazotanga bien te ba fonctionnaire ba travailleur ba futa ba mbongo te, mais un individu azopesa leki na ye 25 millions. Mikolo uta koleka Muzitu l'ancien premier ministre moi sine bakanga na 100 millions de dollars na sac awa na Gare du Nord. Do biloko yo impunité na Congo fo esila po esila biso mo ba congolais biso mo ba combattant to telema to s'organiser soulèvement populaire to financer yango to pousser opposition à lokuta ya nzala babi malibanda babenga na Kabila na système na ye, bien que ba américain bazo promettre biso ke ba kosala quelque chose, mais to compter sur ba américain te parce que ba américain bakoki kozala pe contre biso. Donc breaking news alelo eza basango ya Congo na mboka na bino na bandako na bino avec proverbe 30 na les hélices. Breaking news.